na biwan biso su to ana tante ya oleka ya obeta ba masolo ya obeta na ba pechuan na feti na yo bengisi supporter a gangi na feti na yo obengisi su na Tintin tala oyo gele mawa makasa comediante yeso lobaki kuyelu kule muyibi papa kumeka ukita na makala tepo okukwea na likofi bosa beda show abengi ngana kende ko seksa karata ba sengle na ye. Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne Le Kib RDC. Voilà, toujours toujours le meilleur candidat na bino à dater d'aujourd'hui Ken O dans chaîne OSimi Makambo Tozana Makambu Le Kib RDC. Bon s'abonner massivement et bozala de cité. Bino mo boye bino to pese la bino Makambu toujours ndenge ezala. Dans l'équipe de la RDC, bon reçoit toutes les sortes. Il y a des émissions politiques, culture, art, nions et en quatre. Hein, vous pouvez savoir confiance, des bisous peut ça la bino confiance. Merci beaucoup. Le lot on a surprise moi parce que vous benga biso mingi. Eh nous amenons ko lobate. Parce que normalement on a téléphone nanga et craqué WhatsApp nanga tomber ma bille. Vous benga biso mingi bo tunaki on artiste on kenda wapi. On artiste on kufa to nini. Le Cube RDC to luke libino ye biso bino boye biso kenda tina mozindo to tika bino te to lukae donc dans quelques secondes bo monaye o yaza abonné te bo benga enoki aya ko s'abonner bino o émission to pesa bino makambuti voilà bon sans plus tarder je vais accueillir mon invité spécial. Non, c'est que pour na kanda te pour na bi invité oyo. Oh nyonso zala na kanda so monika elongi na ye. Ah, c'est que kaneli moi bino mo boyebi, mais toujours appeler la bino makambu. Sous votre applaudissement et vous appréciez. J'appelle Teza Kawana. S'abonner nan, vous s'abonner massivement. Sous votre applaudissement, j'appelle votre artiste Tintin Kisanola. Bonsoir poto, bonsoir, bonne maman. Kayo Tintin. Yo, bino vous découvrir. Ça fait longtemps. Tintin, ça fait longtemps. Mikanzeba. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps Kalambai penja, Kalambai. Tintin. Ouais. Batuna ki o mini ba déranger ngai Tintin mona na te Tintin kenda wapi Tintin mo yebisa non ba fan na yo à propos ya disparition na yo te bon eza disparition te ndenge lubi Tintin mo ba makambuka ndenge zalaka Tintin bunga te Tintin azali o bino mo boyebi bolandaka partout na ba chaîne nyonso oyo batu ya Congo na ba internet bolandaka ngai nazali donc ndenge nazali boyezaka to bandosa mo ba makambu oyebi ke fo Congo eza munene donc nazali na Congo central to bandosa moi ba publicité ya des maisons côté kuna to sala kipe eleki yango nazonga na ngai mais tozali penza batu nyonso oyo bayebi Tintin azali Tintin kenda te Tintin azana epena en personne donc bato apoto ndenga boyebelinga ndenga nazaka bongo Tintin bino boyo ki abi azali abunga te mais Tintin disparition na yo na B1 show Tintin na B1 show hormone na te Tintin sur le terrain hormone na te to comprendre qu'est-ce qui se passe au juste Tintin lis-moi ngala lo baka o juste ba fan na yo ba yebisaki ngala tout na ba fan no ba lo mingi baza ko s'inquiéter depuis France José moi sa mundele abungiso makantité ya futa ba nyonga batu kande zalara Tintin yo muto lukaki oui kana France ma Myriam Koidede wish azawana yalandanga chaque jour na France omoni mikanzeba biso ba Tintin o tozada ba ikona ba dio. Donc biso toye kolanda ba vie na biso bangalufar bango tang basali ba dio totalité Tintin mbinzo ba dio tangu Tintin mbinzo ba ye ba dio totikali biso moko nani lisus oyo yebi na sima Tintin mbinzo azate
nani oyo yebi na sima Tintin na Mbinzo la minute oyo azate ozomona ke Tintin na Mbinzo baza ba icône soki na fête no ya mariage biso to yete c'est ko inviter no ba comédien te po ato bengisi comédien ni na fête no ya mariage ata l'équipe biso na mituka to l'équipe biso na ba Paxel mais oleka biso te na o biso to sa na na podium yo moko oyo ko inviter biso okomona ke batoyo eza nonga kombo pamba mais ba Tintin na Mbinzo ba osela kombo na musala biso to sala te ke o to na fête na yo to na église na bino bobengisa biso po le 23 décembre to ke mikau tozana mubange na spectacle na église catholique kuna et pas ya Meselabe Christian ya Ngombe donc egeza ya Royinda batu nyonso oyo boalaka na pose ya Tintin na Mbinzo Tintin na Mbinzo bazali Tintin na Mbinzo bazali wana na biwan soto mona na te to mona naka na biwan biso soto wana tante ya oleka ya obeta ba masolo ya obeta na ba pechi wana to tikela pe ba pechi ego mitanga ba pechi biso to atelo kwa ba papa na biso ya balelo oyo banda diti na kiti wana alinga te mususu pasa nini a remplacer biso to abongo te biso to moni ke to sali carrière na biso lelo o biwan show e fete 9 ans na 9 ans wana baluki biso bayaya kala na ba petit o ba elelo eza mubange na spectacle le 19 décembre na plaza na Simos Plaza billets à 5000 francs yo muto rejoa occasion na lobara na yango mame ya roya Olanda Tintin alive yaka na Simos Plaza eza ya Royinda donc décembre événement eza vraiment ebelé mutu o asila ba louete mutu o asila donc yo moso moni pena ke comédien o asila akozala ta na spectacle morte mais Tintin Karel Nyanga depuis Canada lobi ke non Tintin sila ba supporter ba gangi mikolo olia bino fort confusion ya mafuta na mai supporter a gangi wana comédien te aza humoriste te ozomona ka biso moto boyaki bombeti mais bombe pe etindeli biso mutu na bango pe ya supporter a nini a gangi ozomona Congo ka ya bi omoni Congo etombola nango mutu mobwe te eza bien eza lupemba na ye tokokangela yango te na sima ya bombe na ye elakisi ke te bombe oka biso gouvernement to fingi bombe o ekangisi batu bombe tala lelo nde to Congo ekomo sepela na muta bombe soit ka supporter a gangi omo muta gangi mais supporter a gangi na spectacle ata boaki supporter a gangi okokate okokana Tintin na fête na yo bengisi supporter a gangi na fête na yo obengisi suna Tintin tala oyo gele mawa makasa comédien te ya solo aza obok omoni elo wa ndenge bayego bimisa muto ya en tout cas za comédien en tout cas comédien te omoni tala ba comédien bazalo kwa biso ba Tintin oyo ba Mbinzo ba Alage donc comédien ezalo kwa tona otanga ndeti pire ngai kizubanata wera ozomona wande comédien olobi ke yoka kana nani na Mbinzo ba Tintin c'est que pasa mo ba Tintin te aza artiste te a comédien te na lobi wana o sangisa humoriste na muta théâtre papa sango aza pire ngai vous comprenez mais yaza na azana rôle ya gag mais azana rôle non ya wamen shotel wa Tintin mama nga sali makambo danger dans na RDC oyo po ba patron ba otozala na bango donc baza ba patron tom sunde to benga na ba kombo boy mais na ba comportement qui patron non ba komate ozomona tokutana na ba patron o mutu pena mi benga pena ke tena patron mais so koti katsa ki patron na yo bando landela pena ke ba patron basala batu bon bazana ngote ozo comprendre Mika Nzeba biso Tintin na Mbinzo yozo mona o to beti ba festival to seka tozo beta sur festival ozo ya awa le 11 décembre na nini
Tintin, est-ce que au cours ça, moi, le pour faire plaisir à ma petite sœur, oh, la samedi, si je te salue, mes félicitations à toi. Et logo ya rusala. Babilo mo besika quoi, babilo no mo esika, poto lemi bilo rakala, Karel depuis Canada, alobi alembi ba gadu. Non, ya kana lisola bombe. Tant na yebisaki batu na B1 show ke bombe ekomi okata maloba batu batsaki yango tembe. Ba jeune nyonso ba melaka bombe, faites attention. Soki uza kumela bombe yo moko ko remarquer na place ya papa bombe ke kato ndambo otikalika na pa na place ya mama bombe kati maya liboso otikalika na ma mutu a bombe ake kokota ki recevoir mesimbite batindi ekana ko bombe ozomona po elanda ka kombo mutu a bombe abandu kubelela mutuka ndeti biso na makala tozwaka ya biso no na makala bumbwao bato a bombe na biso abele la swat bongolo victoire omona pena bombe deje katie bandambu ndambu atikali peka na bandambu na place ya bongolo bombe katie deja ngolo na place ya victoire atikali na toire a pamba siko zwa etango abelela oyoka pena muto abelela ngolo toire baza partout même na matete o amelaka bombe na matete soko obelela mutuka place abelela matete ki imbi oyoka bando obelela kaka imbi atuke na njili place abelela njili Saint Thérèse abando tondaka na Thérèse donc bombe ezokata lokwa ram. Ah, tonton Salino, sali en vraiment. Merci, j'espère que ça lui plaisir na ba fan au Bolanda Tintin. Merci, je fais mes billes dédicaces à l'agence Neverland Agency. Neverland Agency, aux ba manifestation ba fête na yo. Contactez Bisso, to pe son numéro à Neverland Agency. Mais Tintin, il y a un souci. Tout le monde a lelo ba artiste belé, ba kendara koluka ba koluka kutana le boss Abed Achou. Mais depuis tout le monde a Tintin au Kendeti. Minzo bo monante. C'est comme si le roi Bobeta Beda chou karate on ne to comprendre. Que biso beta bango karate. Ça ngai naza comédien nazo saba œuvre na ngai patron soki acpl na ngai pona nini te nazala pembe na ye na oza pembe na ye omoni kokaba ya malamu bakenda ko luka yango te kokaba ya malamu babengaka po lelo soki nga na vandi boss Abed Achou abengi nga na kende ko seksa kaka ba sengle na ye non c'est pas là na yebi ke na sombi déjà que demi parcelle bon mukola obenga nga siko na seksa ye moko omona ke na tindi 4 bana na Europe na zemi donc nazana mi balé mais 4 on a okutia oyibi mutazani kana bana mi balé makoti komba 4 pona sekisi boss Abed Achou. Abed Achou c'est un boss. Oyibi nzembo ina sipilaka na nzembo yo innocent badina show ngalelo na kudame patron naza pembe na yo na sekisa yo soko bengi ngai na ba œuvre na ngai soko beti Tintin mbinzo partout oyo ko beta na Tubidi na YouTube na donc na site nyons oromona ba œuvre naza wana donc nazo continuer ko sala ya banlamu pour un jour pe nga pe nazala pe ya robenga maliboso ya big boss Abed Achou. Merci beaucoup les boss Abed Achou Tintin yeyo to ebi o la liboko pete poshizoba donc Tintin binzo bango boss la ka mo appel na yo e boss ko Tintin binzo te Tintin so que les boss Abed Achou aza pour ça moi ni non ni te bon limero na ngai na pesa yango na bumba nyonso ata o ngana lobi mais nyonso saka communication po benga ngai bien Tintin ngai limero o na sala ka numéro ils allaient plus code yambuka na biso 243 89 95 23 001 plus 243 89 95 23 001 Tintin penza biloko ya kosala ezebele mama Mika na quartier na biso fille moko nyonso oyo ya lobaka na suka kozangisa zeketete atomoni ya uti église otuni na église outi osani ona uti kumisaka nzambe ya zekete
Atomonye na bar ucho sani oh papa na bar na ucho melaka mwelo kwa zekete. Atomoni atindi mwana ne biloko ekokite ayebiseka yo na lobeno pe faloso mana mwa bepisa zekete. Atabalali na mubali na ye mubali angani atambuli moi mubimba lembi papa ngani kutu idezate ukumona ye moku mwansi azale provocatrice ya kutumbula mubali papa na bane bongulali bo yatelo kwa zekete na kusiwate. Merci beaucoup. Moi maboko ça la moi bien. Moi caméraman wazanga lisumu Jacques. Benda maboko pour la Tintin, maboko pour la Tintin. Et ça la moi bien. Merci beaucoup là, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci. Merci Nabino Bozake Belé Orlando Biso. Toza toujours wana ponabino, toza toujours wana ponabino. Là nous sommes à la fin. Bon s'abonner massivement. Je fais mes big up à mon équipe technique. Moi mobile o azanga lisum na bandelango. Babi moi mobile oyo azanga lisum. Donc caméraman moro appelle toi, moi je sais pas comment dire ça. Ouais. Jacques, mes big up à toi. Les cordons des cordons, merci beaucoup. Je fais mes big up à mon bébé Liam Mosengwa. Les bébés à l'équipe à bébé nyonso. Pour la publicité, numéro na biso ezawana pour la pub na bino ba marque na bino oza posa le Kib RDC ba présenter ba produit na bino numéro na biso ezawana bobenga biso tokoyamba bino Tintin. Oui. Toza na suka émission na biso ba dédicace na yo. Qu'est-ce qui vous est bon naïf ça que ngana za manga ya tela place nyo sonalia rango okomona ga njinji foya donc atato sala wapi ngato meminga wapi na yebsa batu nyonso oboza na posa ya kobengisa biso partout tokoya même na Angola koza décidé lelo pena tenteka na mbinzo par non équipe mbimba B1 show mais tente na mbinzo ona Luanda to na Angola pourquoi pas le Canada to na Canada to na États-Unis na yebi que tant na mona déjà na États-Unis na mona président nga Serge Kalamba il est big boss hein. Ton a boaki miss mupanzi na moni mama Trinesi biata mama ya bana mama umela na yo boton na mona Silva comme na 4 États-Unis d'Amérique pourquoi pas na Levita Mumbanda boss Dani Bolikia ya DN show mutema mama nana Bolikia donc tentena mbinzo biso yo tozawana pona ninte mama Miriam mama Minembwe mama oyaza nyonso kati na ye ya papa de Dewij na kati ya poto balobi ba mbote na bino pourquoi pas na Levi Kalambai na Maria Kikonda Mbuta pona nini te na big boss yoba kokote na lubi ba kokote boss Kiko Kikonda Mbuta boss oya zanga na eba Mbuta Kiko Kikonda Mbuta le choco ya mama Mimi ya mère Mima merci beaucoup na bino nyonso oyo bozwi temps ya kolanda mission oyo ya Mika Nzeba moi so azanga lisumu Merci beaucoup, merci là. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Oui, nous sommes déjà à la fin. Tu as déjà la souka, il y a émission de biso. Tintin, moi chaud pour faire plaisir à mon cordon à la maison, moi. Avec tes fans au bazar. Naba fan nanga. Naba fan au bazar. Bon, il est uni ndetinga na ko sana bango. To kangi misto sambela. Le quoi toza liboso catholique to senga bolimbi nzambe bota uma voela. To bondeli. Papa o ngana mesana kupesa matondo tangu nyonso po azalaka muyibi. Seigneur tout puissant mazembe Angleterre. Papa Yesu olobaki kuya lukula muyibi papa kumeka ukita na makala tepo okukwea na likofi Seigneur modogo na Luanda tindelanga groupe électrogène pona badele stage papa tala différence osali na biso bana makala na lingi mwasi na lemba mwasi ayebisinga tonton ne dérangez pas chercher seulement un shawarma mais na lingi mwasi na makala bumbu selemba unayuga mwasi enga kwanga kane vida yonache iwana beta mabo useperi botu nanga nini
Tintin na mbinzo azosala biloko sika toyemba nzembo oyo yo bando ozongisa kaka lambila. Onwale omoni batu na jaketi sekeza nanye lambila. Onwale omoni batu na jaketi seke nanye lambila boza wapye lambila. Lambila kote langa yela. Engineer office na moni yo libandi ya dolari pona nini otiki ngaye la. Balegi na ngaye. So na lobi beta maboko kanga munoko Tintin na mbinzo. Ale beta maboko kanga munoko. Tintin na mbinzo. Ouais.